Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Kabila Kabange Hippolyte Mwana Marcelina Tonton Mutwale akendaki Angola. Akomi na Angola, réunion ezalaki ya kafu. Balobi ke il faut quitter les choses avant que les choses vous quittent. Awa tozoyebisa bino, lelo toza le 15. Le 16, arrivé à procureur général. Kabila doit quitter le pays. Est-ce un côté? Balobi aluka mboka akende kovanda, bazobimisa ye. Kabila sali ba crime ya kosakana te. Asali 4 crimes contre l'humanité. Kabila bomaki Shebeya, Kabila bomi Armand Tungulu. Lelo tomoni mwasi na ye Olive. Amemi Lionso. Apesi Lionso kombo na ye Augustin Kabuya. Ah! Lionso opesi kombo Augustin Kabuya. Merci beaucoup. Bobanda vous comprendre, bomaki Shebeya parce que bomonaki azanyama. Bobomaki Armand Tungulu parce que azaki nyama. Bobomaki Boteti parce que azaki nyama. Bo considérer qui comme nyama. Lelo bozo considérer Kabuya Augustin président ya parti munene. Bozo benga Lionso. Merci beaucoup. Peuple congolais met en garde monsieur Muyembe. Muyembe toyoki partout. Balobi ke olingo bakisa lisusu dozo ke batu bazonga na banani en complicité de FCC. Muyembe bazo mettre en garde malade et Cécilie. Malade tikeli ko malaria. Il faut batu bafongola bakende liboso. Siko yo komi koloba te o bakai zo bakisama. Te tika biloko wana Muyembe. Bazo mettre en garde. Awa tolobi boy, plainte contre la gestion de Covid-19. Boyoki bafundi gestion Covid-19. À partir de lobby, bakokende kosamba. Merci beaucoup parce que Selembao est comme meilleure commune de l'année. To mettre Selembao babo. Vital Kamere a sombi lupango wapi na Selembao. Dolima Kambo asombi lupango wapi? Selembao. Jamal asombi lupango wapi? Selembao. Ariyav asombi lupango wapi? Na Selembao. Orilunga asombi lupango wapi? Na Selembao. Directeur ya DG ya DGDA asombi lupango wapi? Na Selembao. Et puis baebisi binoke na DGDA tomoni batindi 30 invitations. Directeur nyoso bakimi batiki bajibu. Mwana mama mambo mazo bakimi memi baketi bakenda batiki bajibu na bango. C'est pour vous montrer que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Antombolo moi mai azosala musala. L'état de droit ezana na mboka. Merci beaucoup. Awa toyebisi bino. Le ministre de l'Intérieur était menacé dans l'hôtel de Caravia. Menacé papa VPM Gilbert Kankonde na Caravia place à Lalaki bakuti bakangi 6 commandos armés jusqu'aux dents avec des munitions sophistiquées. Banani bakangi batouane les combattants avertis le bureau 3 bakoti na Caravia bakangi batouana et c'est un côté. Merci beaucoup na bana machipisha o bakangi 12 heures, bête mazasi, allez, va récupérer Gilbert Kankonde bakena ye. Et ça c'est un côté. Awa tolobi, bazo ebisa biso na kanseta. Maman Olive, tozo mettre en garde. Bon dans la vision, il y a aigle. Vision aigle. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo za aigle. Bazo mona likolo, lelo bazo mobiliser batu. Na kanseta, bana ba soda. Basta la révolution. Mais tu as vu que bana basoda bokokuta na IDPS na nzela. Tobundi pendant 37 ans. Kolongwa na palais de la na limité, ti palais de la nation, to sali 37 ans. Ça dit ce que bo sakani bokozo chikumbusha en désordre. Na hôtel Rotana.
réunion en réunion chaque jour par les Rwandais na Rotana bokokima ba Rwandais baza kuna plein Shadari lelo azangi kota kolala Shadari alataki ceinture blanche kimono kibot alobi kena ko frapper fort mais azui perkete ya kabunda akei ye wana batami wapi na abatami na bilanga oyo ya obe minako akomi kolala na bilanga bana na ye bazolala epa ya bana na ye bakomi kolala epa Nemi Mulani omoni nde bokomi kotelenga yo lobaki ke okobrile mboka alimeti yango ya kotumba mboka total somba alimeti ya 10 francs total otumba mboka olobaki okoparalize mboka okeli susu na bilanga ndenge nini Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwa Ntombolo Muamai Telaka Ebeya na Banzangungu il y a des terroristes contrôle sur contrôle merci na Mukwa Ntombolo wa yoka kingai parce que na lobaki Félix Antoine Tshisekedi contrôler Transco bakangi déjà Transco azana na prison asombi lupango na prison déjà Transco parce que bazwaki bazui bamura batie bango na Transco bakomi batravailleur contrôle sur contrôle lisu likolo ya lisu biti ngobila babimisi mura nyonso bazalaki kuna bango nde babimisi Ntambo Mwamba 40 cheveux na kati ya mutu ye wana na Belgique alobi mutu ezosalanga pasi je vous informe bakangaki ye na cour d'ordre ya la police oyo eza na kati ya Belgique depuis lobi toyoki banchemine na ce pays Ntambo Mwamba kozonga te parce que aza na mandat d'arrêt international il faut bakende na alaye kotoyo oyo mabunda oyo alataka basemeli ya bamonkase akendaki akutani na balobingi na États-Unis apesi 37 millions balobingi balobi papa alobaki soko pesi mbongo tolia ya ofele balie ye mbongo eze sengo te. Ok. Sachez bien que vous avez tué Chebea en croyant que Chebea est un animal. Tout le belango. Mais c'est un animal. Bobomia Arma Tungulu. Bokanisa ki azanyama. Bobomia Mami Marie Lusambo. Bokanisa ki azanyama. Rosimu Kendi. Bokanisa ki azanyama. 13 Kapangala. Bokanisa ki azanyama. Rosi. Nani. Mama Oshwe, Olangi, Papa Oshwe, Olangi, Bobomi bango bokanisa ke baza banyama. Lelo bozangi muntu akolia, bokomi kobenga kabundo kabuya, bokomi kobenga Lio na bino Augustin Kabuya. Omoni ko tozoke. Lio wana bino bomemi. Mais bokende nazo. Na moni likako azozanga moya ko grempe ponza leleki. Tokena nani kuna ngando nazo azo wakofongola tamu na kote nzaleleki mais bino bosi bangando ya kitoko botie na kingakati bosi 600 personnes auto récupérer 600 personnes soki muntu na bino abungi bokende na kanchachi to récupérer 600 personnes réserve ngando c'est-à-dire soko chenga na ngando akolia lisusu muntu après 365 jours il faut aller na ngaya sikizanga na kati ya libungu. Merci beaucoup na maman ambulance. Oyo Mikolo azosala musala makasi. Azaki na Selembao, azaki partout, azopesa biloko, a signé contrat na Banque Mondiale. Maman ambulance. Ozala musala te bakopesa basa mapa na mutu. Na mbongo, kendo sala musala. Eze sengote. OK, Chantini Bafulu. Mes chers amis, nazopesa communiquer. Force du progrès. Force d'action de l'UDPS, parlementaire debout, bino nyonso, Ligue des jeunes, tokutana lo lundi, na tongo na 6h, tokozala na centre-ville, na marché central. Tokutana biso nyonso, parce que ngobila lobia, akoya lundi ko beta batol, azobimisa batu, na zandu, na nko, na misho, balobi bazoya, yo misho yo, tala mulayi, olobaki koza ya UDPS, lelo komi ya ngobila. Guy Michaud. Mutu moko boye ayebi français te munene mulayi oh akomi administrateur Mukwa Ntombolo Guy Michaud ozie wapi hein siko lelo
bango wana balobi ke lundi bazoya kobeta batole par la force. Mais avant babeta batole, ngobila tokokata yo mike mike. Lumbe mwete oye koya bana kini to signé yo yango toyoki Serge Kanyoka na Australie. Il est le représentant légal de l'UDPS Australie. Ya lobi boy Serge Kanyoka alobi président Gilles musala ozo sala oyebi na Australie to nommé yo ambassadeur ya ba parlementaire debout osana ba via ko sakanate voilà erba jipezo ya na koluka batu na kokabela parce que na yebike lisu likola li ya lisu sina la kisi baninga na ngai bakangi ba valise baketi na lembi bakangi bilamba bakangi epa ya kala la kalao le témoin oculaire ya liwa shebea ye wana zoya muko antombolo mo amai bengi sakala la kalao bengi za milambwe ngonge koki le grave le raisonné tokoyeba nanya pomaki shebea kala la kalao za après ye wana kangi deja ba valise po aya ko témoigner ye azana bilamba oya makila oya shebea azana ba preuve azana New York alobi na vandi place moko na président des Nations Unies secrétaire général des Nations Unies azakuna azoya yango tolobi lundi oyo arrivé de procureur ya CPI annoncé mandat d'arrêt ya Kabange Numbi procureur oyo ancien procureur va annoncer mandat d'arrêt na ye international. Kasongo demande à Fachi ozotika ngai ba interpeller nga na cour d'ordre militaire kende ozo sala nini ba kuluna Kisasa mobile siko Fachi asala nini Fachi lobela ngai kanyama Kasongo lundi cour d'ordre militaire Karine cour d'ordre militaire etali biso Chantini ngobila cour d'ordre militaire po yali nga créer yumbi mais oza yumbi te oza Kishasa kina bana kino otondi kino ezana na esprit ya mukishi Etienne Tshisekedi wa Mulumbu que son âme repose en paix. Ah tolobi boye tomoni déclaration ya Kambai Denis Kambai alobi na longo FCC tomoni déclaration ya Bahati Lukobo alobi na longo FCC tomoni déclaration ya Roger Lumbala alobi na longo FCC tomoni déclaration ya Moïse Katumbi na longo na Lamuka tomoni Monani Bemba alobi na longwe tomoni Basile Longondo Olongo limbisanga Longondo eteni Longondo bravo meilleur ministre de l'année eteni Longondo bakosele makambo mezana ba dossier na ye asala kisinyoso na bik na kaye na papier wa sombaka ezana facture bokomona ngo meilleur ministre de l'année eteni Longondo était awa tolobi chiba la seule déclaration à Longwe siko bino nyonso bolongwe na FCC bomoni nini bolongwe na FCC bomoni nini maso yango etikali polele yango tozola baboy biso na kati ya kashi lisu likola li avant to yamba bino na ndenge bosali déclaration tondimi yango mais bokende pa mukishi bokende na cimetière bokende kotubela na mausolée na panthéon et pas B52 mukongo nzoko le grand mukishi soki okeke ozolo bana masala pondo kozoa musala te Jean-Pierre Bemba na sengeli yo ba peso ba veste ozotambola na blouze ya mwasi ya vert na sengi na sempe na savona yo munganga kamwa elonge koma po kitoko bande kona ngai Tshisekedi ezali kambo makila ni kambo mangwele na liboko soko za mangwele na likweto oza ya biso te oza rwande okozonge pa na bino yango nazo senga na ba combattant nyonso ba combattant somba kameka ko ya muke ron oza la pembe ere bozoke ne musala ba mona teke oyo ozika miso ezika na loto il faut ba mona kete oza responsable oui quand la kolelele te na IDPS kolelele te somba ka mo savona yo ngala lokola président Richard Ndazonga. OK, merci beaucoup mes chers amis, mes chers frères. Nakata Bouma et pas Kizenga que son âme repose en paix. Kizenga que son âme repose en paix. Boa Salimingi. Précisément dans sa maison
toke kokuta réunion ezosalema chaque jour mokwantombolo tinda bapashi première mboka oyo tosali 30 ans tozalaka na avion te basomba kipamvita ake kokufa na Côte d'Ivoire avion ya bilokoso basombi anuarite ake kokufa na Isiro akendaka na tour moko siko bato bakendaki na bia aller retour bazonga te tala niveau tokomi nango maintenant tolobi boy Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mokwantombolo aye na bapashi azochango likolo lamuka 3h du matin okomona bapashi nde baza boy likolo bazomona biso nyonso kaka mutakala eza sengo te merci na Amérique parce que moi azomona biso nyonso mutakala tokomi na armée télécommandée na Océan Atlantique biloko tobanda komona na film ba robot télécommandé na Océan Atlantique akomi robot moko akomi char de combat tala tozosala base boyoki base ya Amérique ezokoma na est na Goma c'est commis déjà awa na fin du mois yango yoki bazo recruter ba FARDC bazokende fin du mois oyo FARDC nyonso bazokende États-Unis bamususu bazokende Israël bamususu la police bazokende Chine tosengi yaka totinda na akile droit koloba tenge nga mutu nazo recruter nga na recruter ka militaire te tokotinda bino na akile le droit so nga na bandi ko recruter sana komi ka mwana sapu ngai nazo sepela na papa mwana nsebi oya ke kokutana na kabunda alobi njika échanger ka tozo nommé mwana nsemi papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nommé mwana nsemi général ya njika tozokende formation bandi njika échanger ka sisi me baluka tokobanda omoni kaka shadara azoleka njika na mkongo apanzana tomoni boshap njika tomoni olive njika bakoleka lisusu te parce que nayebisi bino te faci beton faci Mokwantombolo mwa mai papa aigle papa social si boyoki 5000 tonnes de maïs yango wana ezoya basi batie déjà na bawagon tokosumba désordre sokosumbi na bilamba etalinga te papa bato balia basepela septembre awa si bokosepela dollar ekokita yango moko eza teke biloko ezokita ya bamiyibi yango moko okobomba na tableau nikolo esi tableau ekomi kaka tuna bakomi tuna te koma tokanga yo merci beaucoup yo mama Olive olobaki oza mukongo te oza muluba te oza muswahili te toyebi ekolo na yo te bato ya mbanza kilemba balobi bayebi yo te oza infiltré yo wana ozozoba mbongo opesi na ba jeune fille ba mafuta ba olive po tala yango tolobi oyeki kaso lobby église ezali nazoyebisa bino église ezali mais avant okota il faut bateste yo na thermomètre soki thermomètre eza te tokangi bino na église bokoyemba tulule bukola bwe avec kashine ata ezobima te na kati ya kashine distance ata boza 50 mais distance eza sengo te merci beaucoup tomoni bodo mayo bazo signale biso ke yo zo bloquer mbongo ba juge keba Ariav ye wana akoti prison Ariav jour wana boya ko kende kondima balobi ba kotoreye ya kotoreye na makasi nul notre au-dessus de la mêlée justice eza likolo ya mbatu nyonso. C'est la justice qui élève une nation. Et c'est le parlement qui élève une nation. Non. Yango tozoye bisabino, peuple congolais, to soutenir Fati, c'est notre frère. Ndeko na biso. To soutenir ye. Likambo mangwele. Boloba ki atangi classe te, metala nde abongisi wifi, abongisi ba étudiant. Kanambe politique mwana Marceline a pendant 18 ans. Azoye ba kolobata français. Je suis venu pour chuter la relation bilatérale. La relation bilatérale doit être soudée. Attends moi na yo école primaire. Après le français ndengwan. Je suis venu pour chuter la relation bilatérale. La relation bilatérale doit être dans la biloko bozolo. Nde ba président obino bozo sepela na bango. Bomoni Mokwantombolo tela matama. Matama na isa tomate na ye depuis bo mwana liaka bien. Hein? On a gombe. Mwana go.
aliaka bien yo lingi président oyo akonda lokola Kagame oyo azana sida nini yango boyo ovimbaka te. Merci beaucoup Kiungwa kumwanza mtoto mama mtoto Katanga oyo atie na jardin atie mesa ya munene azwi bikumba atie na mesa brodo azwi na ba chaussette alobi 18 ans yako zo biloko na yo toko kende nazo kende Lubumbashi toko kende na ba cameraman na biso nyonso ya tindika ba o nyonso toko kende na bango tozo kende na bino epa ya Kiungwa kumwanza soze la bino boko zo ba film souvenir o Kabila tikela biso brodo ozo kota kiwi mobimba. Merci na Francis Kalombo soka salaki te. Est-ce que yali ngala na takitoko? Si Francis Kalombo nde muto asali, ke azali. Peuple congolais demande, peuple congolais zo senga ba musicien. To bois ki batu ya trop, muto za mutu. Lelo to yembela mboka pombo ke changer. Jibe bien, yembela mboka. Werason yembela mboka. Kofi Olomide yembela mboka oyembi batu ya trop. Lelo to suki wapi? Amida tu es glace, le parfum du paradis. Siko Amida za wapi? Ata yo moko jibe mbya. Ozo yebisa mutuke, ozo lumba solo paradis. Siko paradis ake wapi? Amida tu es glace, le parfum du paradis. Ah, mutu. Est-ce que c'est normal? Yembela mboka, jibempeana. L'homme qui a mis l'eau dans le coco, l'homme qui a sucré la banane, tala Soraya. Si ye wana. Est-ce que Obendi, nayoka ki Obendi matoi parce que ça papa bonheur. Papa bane belé. Obendi matoi yoka kingai. Soraya ye wana komi kotambola na marche ya Kameri. Maintenant, et pas PGR à l'obagi que je ne connais pas Kamere, je ne connais pas Mazaro. Maintenant, yozo sala marche. Si tu as mon ayo, PGR a kokende ko frier. Saraya, quand vous êtes des oiseaux de même plus image. Oh, tu vas bien. Est-ce qu'il y a bien longi na yote? Est-ce que la caméra za tatana ye? Si tu as tout, la caméra za tatana ye. Ya ouais, on a jamais d'elle. Yo Soraya, luka kande ngona okoya ko bota bana ba miibi. Ok, mes chers amis, pour te citer, Makamboise Bele à Koloba. Mes chers amis, merci beaucoup. Napesi merci na maman Brigitte Mwanza Kabeya, coordinatrice ya Monde Mobimba. Oyo alobi délégation Zoya. Délégation Zoya, président Gilles Pona ba caméra, tozo kende Lubumbashi Kolozi Kakanda Fungurumbi. Pomine ba caméra, tozo kende Mbanza Kilemba Matadi Boma Mbujimai. Merci na Charlotte Ndenga, Mère Bosso, Maman Thérèse Gaseka, Honorable Oume, na Malueka, Natacha Minga, Maman Marthe Kankou na Kampala. Merci beaucoup. Sans oublier Marie-Claire Chango, Maman Tilemba Marie, Maman Abane Bele, Oya Sombi Mixer, Oya Sombi ba caméra ya sika. Alobito sala studio, Ezoya, lelo na lobby. Alobi nalingi komona lusuna kiti ozo ningana te yo ifo kende. Merci na mbongo tindi pona kende kozwa kiti ozo baluka lokola mukonzi. Merci maman. Merci na Christian Boudintu na Londres. Ah, le grand mécano na mwasi na Edi Kitoko. Chiko Sengo Shima, Roger Luma, le commandant Roger. Merci beaucoup. Mawanzambe ekitela bilo. Meto zaka na nzembu moko soki oyoki nzembu wana mbala moko bato bazokota yaka to yemba bo pusa na to yemba nzembu wana parce que bazozela ngo na poto yo lela yo Nzambe amoyo 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 wetu Zambi wa bishima shadari kenani mwaba we yo lela yo Nzambe amoyo wetu Zambi wa bishima Kabila kenani mwamba we yo lela yo Nzambe amoyo na shatwi matugadi ni nyuma kwa Kalomba kuni Nzambe amoyo we yo lela yo Nzambe amoyo yo lela wayo Nzambe amoyo we yo lela yo Nzambe amoyo na shatwi matugadi
tukadini byonso twakalomba kudi Zambia moyo we yolela yo Zambia moyo Nashatima tukadini byonso twakalomba kudi Zambia moyo we yolela yo Zambia moyo Zambi wanye Zambi wanye makulu moyo Zambi wanye Zambi wanye makulu moyo Natwenga wanye Shara yuwanye makulu moyo Kalenga wanye Senda wanye makulu moyo Natwenga wanye Shara yuwanye makulu moyo Chilunga yuwanye Mata wanye makulu moyo Shara yuwanye Kalenga wanye makulu moyo Natwenga wanye Nari wanye makulu moyo Wayo lela Wayo Zambia moyo yolela yo Zambia moyo Wayo lela Yo Zambia moyo yolela yo Zambia moyo Nashatima tukadini byonso twakalomba kudi Zambia moyo we